Et puis, Adidas a rien dit que Moutouma Alexandre Fali. Fala Tchaka. Oh. Et Wing, quoi, tu le sais. Ça, la émission, la porte à tout le monde. Ma question. Alexandre, il va voir que Fali, Adidas, Fala Tchaka. Si, faire les lois, ça n'a pas pour mettre dans la salle, il y a 9000 places. On est là pour nous, le roi Barrebo. Dans la vérité, Penaboy. Et ça, le roi Barrebo. Mais si les gens achetent un discours, on peut faire un man à fois qu'on les a chansons locales. Ce qui est dans Djibouti, c'est bien. Ok, dans le Sénégal, c'est bien. Mais il faut que nous l'équipe congolais ninja. Les transferts les plus chers, faire dans le quartier de la tête quand on a Mokonza Falite, mais à Kouta Fali Mokonzi. International. Il y a un faire. Pour moi, faire un bon chanteur. Mais à Zarasir, il y a trop. Musique, il y a des fanatiques, il y a des yété. Beta musique, oh, les lots, il y a une facilité pour y aller. Mexicain, dans la vidéo, il y a un lingala. Il fallait un lingala. Donc, frère, il doit s'adapter à la musique à l'élo. Jésus, les padres, il y a panzara voité. Dans les lois, on les bébés là, la mouka, Médé. Oh, bah, comment on là-bas, Mickey? Mais il fallait continuer à l'université de musique. Donc, les lois, il fallait faire une chance de recruter un adversaire, de quoi Fali. Parce que, mais oui, Nathalie, ça. So, boy, non, pas exemple. Mais il fallait que piquer na faire à Congo, bah, qu'il y Nil. Mais ce que l'ongolais qui fallait, oh, y a eu arena té. Ça on a fallu à risque. Fallait signer ça de France. Depuis Congo, ils allaient au Congo. Ben popolo wai. Bah vient na biso nyonso ba perd son âme. Nani a signé ça de France. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV. Et voilà, merci beaucoup fidèles internautes abonnés de Congo Winner Télévision. Toi, on est et belé pour nous Rolanda biso de partout et surtout ma suggestion nabino, ba commentaire ba message nabino ego sala biso. Un grand bien, je suis toujours votre Isaac Mouchikou à la présentation comme d'habitude. Je ne peux jamais commencer cette émission comme ça sans pour autant dire un grand merci aux personnes qui nous soutiennent. Alors là, je vois Christian Moukoko, USA toujours. Et puis un grand merci au manager Tichik, Makengo, tonton Chic, papa Natissel, ça dit tour du monde Otogobenga. Et puis un grand merci aussi à Guillaume Ntingani, les concurrents Liboso Ngumba, Nasimangumba na Katikati Ezarayo. Toujours dans les livres des actualités parce que tous arawana pour nous recevoir la bino musala, tous arawana pour nous repérer sa rabino ba matière. Aujourd'hui, je ne suis pas seul sur ces plateaux. Nan esengo makasi la journée parce que enfin, tu es libino koko ya ba warrior qui est Jerry Kobetox. Je ne sais pas déjà Montréal si tu es d'accord avec moi. Au fond, on l'a biso poto solo là. Jerry Kobetox qui est notre invité du jour. Kobetox, bonjour. Bonjour Isaac. Boni. Ah, nga botu na nga santé, te botu na nga boni Fali. Santé est remplaçant la place à Fali. Et puis santé a Fali, ce qui est bien, nga pe naza bien. Ce qui peut Fali a bien, nga pe naza bien. Donc Fali pour pas pepele et puis nous les warriors parce que yemo za warrior suprême. Donc biso ba warrior toza pepele maramtu za bien parce que Fali a bien. Donc c'est un peu ça donc nga pe na nga kimia malgré ba menace, malgré ba fanatique au lepo que ne streamer ba artiste c'est pour ça ba toko kanga yo toko beto leti yu maman boy. Oh, comme na terre jaune. Place aux gens qui na village nini. Oh, na robeta, na robomayo. Oh, streamer nos artistes. Tu comme attends 5 artistes les plus streamés en Afrique. N'enge fala zo bunda na yemo ko wana. Et aux alabien. Surtout au lobby que tu comme attends 5 artistes les plus streamés en Afrique. Ongo lobani en Afrique artistes ba streamer belé bazarate. D'abord avant de répondre à la question na yo. En tout cas, na pesi mbote na maître Junior Mukuna Toro et puis na pesi mbote na Ben Mavembo. Donc journaliste c'est aussi qui présenté mon André, a présenté na télé 50, ton na France 24 et puis ba le colonna bino parce que nga ba soki lelo bagarre et bino ndebo bima liboso. Biso to zongi moi sima. Donc ba mbote be na maman Etika Songo, merci beaucoup maman pour notre soutien. Merci beaucoup na maman Mamicho depuis Monaco. Ba maman oyo Fali pour parler la tchela biso parce que nga lelo nazo mona pena ba warrior na lobi lelo vérité ba maman ba soutenir nga makasi ba papa bozo bouger té. Donc merci beaucoup na sœur nga Chantal Bomolo. Merci beaucoup na petite sœur nga Jaël Cho. Ba to ba mo ça nga joua pour la niga Jaël Cho zo bois kayo. Mais naza grand frère na ye. Donc c'est un peu ça. Lelo artiste oza le plus streamé c'est Fali Poupa. Soko lingina solo na yo avec des arguments solides. Na koye biso yango lelo yo to chapena tous les artistes congolais. Quel est cet artiste le plus streamé du Congo? To tobani na Congo. C'est Fali.
Le rôle il fallait Bimi l'artiste le plus streamé. À Bimi Libanda qui est la Ligue des Champions. Parmi 10 artistes les plus streamés en Afrique, au monde, Ata fallait Bimi 10e, à ça le classement wana. Ata Bimi 9e, à le classement wana. Donc les artistes congolais lelo, baso compter bango te pénal le plus streamé en Afrique. Basa penate. Mais bandeko basaka makasi na Congo. Alors to bundaka musique à Congo, to bunda musique à Libanda. Preuve ane mona ba beta rumba forever. Batiaki yango na kati ya nini ya Fali. Donc Fali a beaucoup de visibilité que nos artistes congolais. Il fallait beaucoup plus de visibilité parce que tout le monde a des soldats out petit go salama. Ah ouais, artiste le roi va faire rigolo dans le concert na bango ya. On parle que de visibilité. On m'a dit que congolais ba crise de mots exactement, na ba crise de mots trop. Na ba golois sérieusement ba bisa bango meilleure performance. Ba golois ba bi na voix nini. Est-ce que meilleure performance c'est ngolo ba voix? Meilleure performance live ezali au livrer concert mon boy. Ba tali concert oyo, son, lumière et puis spectacle. C'est ça qu'on appelle meilleure performance. Bagolo au cours. Où est-ce cours? Bon vendre na quitter le bosso bazwa cours. Preuve année contrôler na ba trophée nyon so ba pesa sous meilleur chanteur, c'est vrai ou faux? Yo qui derrière trophée mo ba pesa meilleur chanteur. Meilleur chanteur a sauté. Et comment meilleur artiste? Meilleure performance live, meilleure collaboration. Là il fallait ba nominer na Cora. 5 catégories jusqu'au Cora 2024. Fallait avoir meilleure collaboration, meilleure vidéo, meilleure performance live à Stade des Martyrs. Faire pas ça. Bino va te mettre à tour dans stade à faire rigolo. Tout le monde a gagné stade à Fali. Et puis kuna, ils ont trophée Congo te, ils ont moi mboka te, ils ont Cora Award. Yango wana. Donc troisième ils ont meilleure performance live, quatrième ils ont meilleur album de l'année. Et cinquième album, Oto Lotaka, Warrior to Lotaka, meilleur artiste africain. Donc Warrior va voter, donc meilleur artiste africain en général. Donc, et là, quand on a fallu le faubourg, parce que Maramou Fala sali le to solo lango bien. Bon, on a un avantage pour ça pays anglophone. Bon, on a Betty Paris la défense, ça a 32 000 places. Bon, mon avis, mais fallait faire 40 000 places. Et puis, notre trophée, moi, Leka. Ça, des martyrs, qui trophée. Devant qui? Devant Bournaboy, Whisky, Yemi, Alade, Davido. Na petite, na mon père, il sous Mikolo à René, ma casse, c'est nigérienne. À Irastar. Merci beaucoup. Aux journalistes, on a connecté. Vous comprenez? Parce que fallait appeler ça des martyrs trophée. Ça, des martyrs, il y a fait René, qui est du trophée. Donc, biso ba warrior, so za zo ba la fallu au comme Mayele. Et puis, on s'est documenté. Donc, c'est un peu ça. Voilà, c'est un peu ça quand nous avons et aujourd'hui, Fali Poupa, parce que tout le monde a rabino ba warrior, tout ba koumi ça Fali Poupa. De temps en temps, le la regard que Fali Poupa ça là est belé. Et belé au Fali à ça là. Ils ont la nini au Fali ça là dans le monde de la musique. En tout cas, bravo. Dans les cas, monsieur belé ba tout dans la question. Au moins chaque fois, il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas. Au moins, quel que soit aux en opposition, ceux qui peuvent pouvoir et ça, les loro morobo, quand on a en opposition, Ndima peut pouvoir. Quel que soit Gaulois, Spiritas, Wengemen, mais fallait pas soit ça, les faire soit ça, les loro, les féliciter faire. Atia Adidas Arena na poa na ye 9000 places. Na féliciter. Adidas Arena na poa na ye soit les loro koki na mungongo. On a 9000 places. On a 9000 places. Fallait outa na 20 000 en 2020. Il y a à Paris la défense 40 000 places. Première salle na Europe. Deuxième salle dans le monde. Paris la défense. Qu'on a vérifié. Pour nous Internet est bien. Google est bien. Tant moi nous consulter. Et ben na bien Google. C'est comme quand m'a fallu Google baby. C'est comme quand m'a ça la remarque. Donc cela veut dire lelo fallait ça l'exploit au asali. Na âge na ya zanango azana 70 quelques trophées na âge au fallait zanango chaque année il fallait mettre combien de concerts? Combien de concerts? L'été 2023 fallait mettre plus de 50 concerts. Voilà, plus de 50 concerts et là on peut salir débat sur la toile ya ngona ça compter le bible exploit il fallait zanango Congo ça la 60 pour soit disque d'or certifié en France. Donc Congo ça la 60 ans pour soit disque d'or certifié. Premier disque d'or Michael Jackson en 1979. Mais viens à biso qu'on fait le midal les la TV série na biso ba disque d'or ezala raté. Il faut qu'on se documenter. Il y a un moment fait Zakara le bac il faut botter en classe.
classe il y a blé blanc classe il y a qu'on se documenter. Donc Fally Ipupa a beaucoup plus des exploits que Ferregola. Ferregola as artiste de la Congo. Mais elle a bomaka étant moninga asala ka interpellation. Tokei to bima libanda. Ya le bina ko beta na ba shikito. Voilà les résultats. Donc c'est un peu ça. Voilà, c'est un peu ça où tu as échappé sur la question là. Autour de déjà tout à l'heure que Fally Ipupa a plus de 50 concerts par année. Et au total, il y a livrera 58 concerts. Ce que tu as ça, moi calcul. L'année a 52 semaines. Et Fally Ipupa a 58 concerts. Par rapport à Yawana, est-ce que par semaine, Fally Ipupa a 3 ou 4 concerts? Moi, tu peux ça être exemple. Fally Ipupa a Paris la défense. Ayaki Afrique. Normalement, il fallait livrer 2 concerts. Mais et comment qui a bâti les 4, les 4, les 5, les 6, les 7, les 31, les premiers, les 2, les 3, les 4. Donc, il y a un nombre de concerts. Si on a le calendrier, il fallait bimisaka. Et ça a déjà 30 concerts. Bon, sans compter, Oyo, à chaque calendrier, Oyo, imprévu, bon, biso nina, biso mo solliciter au bêta. Moyen que tu as sur un calendrier exact, mais il faut noter. Tu peux savoir 2023. Calendrier, il fallait savoir combien de concerts. Zoasko ba oya beti oya tchakité. Ope biso ba congolais to yebi. Qui a beti ki ba concert boye et ça la gleti to peut ça l'être exemple. ING Arena. Et ça la na kata programme te achaka surprise. Mais ayaka okotsa ngo okotsa. Ozomona. Donc Fally lelo azobeta musique ya makionati. Fally lelo ayebi ke na sa musique Android eza. Bana kini bana poto bino mo boyebi to betaki to bukaki. To ken Android bo bukaki wapi. Et ça sous ma solo te bana kini bana poto bino mo boyebi to yebi te to ken Android. Bo betaki wapi. Leti faire auto beta na États-Unis. Mais ce qui na yebi so ke balabaki tournée américain. On m'a dit bande on a so boza tout autour à faire bo aider pe faire. Fallait bon comme tournée États-Unis. Et puis, surtout l'année normal, faire ça les tournées aux États-Unis. Oh. Il y a différentes villes, il y a Dallas, Chicago. Est-ce qu'il y a une place mon Isaac, na Tchéobo, il y a Mama Kaous, il y a Matresi Yeleza. Le Banatangelo, 3 salles aux États-Unis. Tant qu'il y a un marocain, pour moi, les Gaulois, on dirait, les commissions, on dirait un poli au Bengue Gaulois. Bon, on a ma finga. Oui. Poli, ça va Gaulois. Quand tu es un poli, aux fanatiques, au relate comme moi. Comme un poli, comme son Gaulois. Ceux qui vont continuer bongo. Parce que les lots, au monde, on s'en live, Gaulois, continue. Maman nayo, tata nayo, poigne. Même si vous avez les lots, on débat, il y a idée. Mais Gaulois, il y a taille qu'on a pédé. On va traiter biso surtout parce que ça n'a pas fallu pédé. Mais tozo bota bana, tozo bala. Mais bino mo kutu bokanga na badanse aboy. Na l'idée na bino bina kaboy. Danse kaboy. Ça la remarque, danse kaboy. Voilà danse ba mi bal. Donc, tout le monde a débat wana. Tout ça la débat ya mitou. Fally makambo azo sala lelo. Génération nyoso te zakana guide nango. Lelo pour faire tout cela ce qu'on est bango ba pembe. Est-ce que faire alinga beta stade de martyr so fala beta kati? Est-ce que Richel nga beta stade de martyr so fala beta kati? Oyebi na stade de martyr wenga beta stade de martyr pour nani? Pour ezalaka na sacrificateur moko se sacrifiaka. Vena biso personnam Kester. A beta stade de martyr na 1990 banzembu biso beto ko beta ngo ba beta ngote. Ndemo pe na Fally. Donc lelo ba golo ne bozana boye ba ke. Fally mu faire ça une chance ya kokuta na adversaire de quoi Fally. Parce que mais oui, Nathalie ça. Soko boy na peut exemple même nebe équipe. Oyebi ke vite na imana ba na chance ya kokuta na adversaire de quoi Mazembe. Mazembe abeta mondial ba club. Abeti final na mondial ba club na Inter. Mais Mazembe ko ya pena chikuku basali 1-1. Mais elongoli eki Mazembe te. Deuxième na Fally. Fally boko cha pique na faire a na Congo ba kepe nil. Mais ce que l'ongolais qui fallait oya ba yu arena te. Atikalika na position wana. Atikaka na devoir na pesi faire. Pona Congo. Okoki ko chape mwana oyemba sangwa telemi. Oyebi ke ba hotel ma ba hotala eh. Mais mema ekene Côte d'Ivoire. Mema ekene Sénégal. Et ça ndemo na faire. Faire so ba bimisi bango libanda na Fally. Et na place musuba oyeba so rigola na Côte d'Ivoire na Cameroun na zara na ba te belé total ba concert. Oyebi
na sepe na fali na interview Marius Murunga batune babi oza guide habite guide na Congo azalaka moko tala simplicité bolo ba fali aza orgueilleux abi guide na Congo azalaka moko ngana za nani un garçon de bandal azoka risque te fali oumela tu es très intelligent obi place dans monde fali azoka risque fala signer Stade de France depuis Congo ezala Congo ben popolo wai ba vient na biso nyonso ba perd son âme nani a signé Stade de France fallait signer double stade de martyrs. Et puis, à Mkonine, mardi, mercredi. Signer double stade de martyrs. Est-ce qu'on a ce qu'on a droit chez moi? Parce que Yebi Sangay Moutosa Makamba Bongo. Fallait que na Sénégal a un micro. Mede. Et ça risque. Bon, ça fallait le gars Sono ba obuna na beni. Azo ça risque pour Nekolo. Parce que au moment où Jomo Boye allait li pana mwamba namba ya secret, fallait faux chanteur. Fallait eboyembate azo critiquer Fali. Ok, il dit que patrimoine abisso c'est Fali. Patrimoine a fait régolateur. Non. Mais c'est abisso que fait régolateur patrimoine ya musique congolaise. Na bien, na tout non question moko. Na imagine boya ko faire anniversaire à Fali. Bon expliquer ngana magia. Tout solo na nosko bien. Fait régolateur bimali bosonde balobaka abanda musique avant et Fali kutumta comme adversaire na ye. Discours on a fait abanda musique libosa Fali. Peace choir ouais abanda musique liboso na mais ba peace choir octave bana en Afrique ouais ranango. Au moni siko place na ko isaka bato. Moi place na ba ke ba wara to amaye. Zo mona za na 23 ans na Nigeria. Rema. Depuis ka mukolo na ye, miel de soya mukolo na ye, fabrica za mukolo mais Rema na lelo na musique Afrique za wa. Musique ezaka acheter bino wara na discours mo be faire ayemba na fa congolais a chanson locale. Soki non OK non Djibouti ba ebiango. OK non Sénégal ba ebiango. Mais fala za na nzembo eleki fa congolais ninja. Featuring avec R. Kelly. Mamni no discours a salité bo wara lobela biso wana. Et ça babilo mo ya mukolo ya za ko moni faire za ko Congo. Eza riche mais population pauvre. Ayebo yemba mais mungongo ngo normalement l'été fa kangisa fait na mungongo wana. Mungongo wana osana ngo lokote. Ba whisky bazolela ngo ba mbongo ba yebi ko yemba faire yebi ko yemba ko leka bango. Bana mike ba rema baza danger en Afrique. Mais faire okangami kana mungongo opéra onyokola nango fali ngana yebi ko yemba. Siko ko yeba dynastie formule 7. Nana leki na oyemba. Ozomona siko. Moi siko place ko esa bango kao. Dynastie na formule 7 ba yemi ona mungongo to na mungongo te. Nani a gagné? Dynastie 41 chansons morgue ni nécropole. Tala héritier ndake boa kele mboa kela. Mutu mo boa abebisa nini personnalité featuring abeta 19 featuring et au kanate. Héritier boa kele faire mboa kela na émission Papi Mboma. Bolandi ngo de so zaki fali musane yango na héritier boa kele faire mboa kela. Donc botika ba discours wana meilleure voix à la raté Jacob de Varia yemba na voix nini. Ce que Whitney Johnson, na Michael Jackson, en termes de voix na Aleki. Whitney Aleki, mais Whitney a sali succès comme Michael Jackson te. Bon tu vas discours boye la so mungongo yemba wa. Tout ce wana chanson à succès à faire robimisa faire banda awa ti Europe, Asie, Amérique partout. Chanson à succès botanga na nzembo. Faire rigola beta ba vita imana, abeta ba vita imana, abeta ba nzembo belé. Est-ce que Gabona ko yemba vita imana? Mon président de la République, président à Brazzaville, président Brazzaville a 5 vita imana. Vidéo. Prévané président Sassou Ochombe à Katara concert à n'importe quel concert VIP fallait en obéir à la présidence. Moi quoi la famille présidentielle là-bas là. Mais abima na stade rapide que notre année faillite. Il sabotage. Ngana zo bisa yo faire il doit changer. Atika ko laksa ba fane que ngane na yemba na passo la bafle. Voix est bien mais est-ce que dans l'industrie musicale ozo tekam. Na l'autre le mo boy. Na l'autre yango ngina lo bandoto no zara mystique na ngina lota na ngina bisa bino ndoto oyo oyebi tan fala zo ka disque d'or certifié na France mutu mo basala émission pas faire ba bien question yo muko antombolo akenda ko expliquer biso que disque d'or offert auto en Afrique du Sud yango pesa disque d'or moi disque mo ba pesa ka ya mukie ba tie ba champagne ba c'est action quota omona cérémonie yango a Kotaka, ayazi moi disque moi muke. Yebisa en Afrique d'ici musicien il a l'équipe fali. En Afrique ici à tout petit fallait organiser ba musicien so ba kuna. Afrique d'ici donc on a ba 1986. Ba Yvonne Chaka lelo comme ka lembe. Ba la musicien malongate.
faire akena na Côte d'Ivoire akena ba ke musique na seza okita obi ke na mona démon yondo za okita Fally te. Quel est cet artiste le plus consommé na Côte d'Ivoire ko le ka Fally azate même ya bango moko même José oyo abetaki featuring na faire Fally za liboso na même à Salfo Fally za liboso na bango so makambo biso to ya ko loba awa ba golo azala argument wana te donc cela veut dire Fally azamu donc azape nako oka suivez les guides bango faut balanda Fally mige nyema omoni mutu so noteka kuka na bar bosi bosimbisi micro omoni ba mige bana ba maîtrise makambo ho loba te mige ala bi musique eza saleté siko so to ba papa rochera za danger ponani po akanga Olympia combien de jours so to ba wera na ba Kofi ba danger poani pour ba Zénith ba Olympia ba Bercy siko yo mige vendeur de kuka na bar oye basimbisi o micro po noteka kuka anoteka ne kuka émission bimise eza émission Zobozi o Zobozi aloba ba sekira kufa et puis oyamba mutu akufa likolo émission na makila ya Zobozi na mutu amige nyema maki o mais oui yo mutu azoloba makambo bongo leti tekane na yebi ya ba frère toke oloba ngona église atala kozola nga image mais pasteur a tellement ana pour sur le plan spirituel mais yo yamba mutu bataloba ba secret ba mami wata ya ba nini lobi na nga kufi. Est-ce que na kotala bana na mige yo za mutu mwana mkoleka biso bana ya Zobozi bana ngola ya lem so atindela bombo okuta mbongo kuta baka ozongisa ya Fally poto amema ya zongisa te mbongo na kozongisa ngo sute kelo kota kurolo ba moi français oyambi junior pena otutse ba bordi na lingala mwana ko pa makambo ba lingala te mwana ke wanga na vie Kofi kuna donc ba mige baba ventire mige zo ba ke musique eza bilamba te mais bazongisi les vidéos na aganga loba mutuka omona na vidéo azoganga clip Fally mutuka koti ya $200,000 Fally zola ta montre $50,000 okutunga na lati ba maya pondo oyo kutu ata ekufi leta otuna te Fally zola ta montre $50,000 asa la folie na ye Fally abi ateka la chanson na $100,000 oboyi fibali su bamanga libanga na TV na ndima parce que omoni Robino te Robino abi tant on a qui vient le battre la chanson à 100 000 à Zongi c'est mon avis c'est que bis il faut revoir parce que nzembo ezali ko immortaliser mutu yebisanga nanu leti sango oza question tu ndinga te na koti sango aza incapable de makambo JB mais azoya ko loba ke Fally jamais côté ka chanson na $100,000 analyser pe sur yango $100,000 entre nous est-ce que ils a vraiment makambo ya solo ko somba nzembo na 100,000 est-ce que ils a na bateau pe ba pe sa ba 100,000 wona ezate ko inisa batu na ba famille na bango te to sola bien sango obiki ngana lobaka na kondime mukolo ko tia Raïs Kabangi micro asili c'est la biso suite ya émission ya mwana ya papa Joseph Kabila Laurent Désiré Kabila na bosolo na politique ayamba Ibrahim na boso na politique biso tozelaka deuxième numéro na ngwa kene kingakati ayamba Kabila atune est-ce que mutu ala zaleki na yo poto ndime kaza journaliste ya investigation si lelo apesa biso suite ya vivendité mais ayako kota makamba 100,000 tane na okoisa est-ce que boye biso na vidéo ya Bakole o Bakole achaka 100,000 na mushashino var sango lobani obi makamba lobaka wana extrait na ngote sango aloba bino bozotanga kombo na nganga na lié commission na $100,000 ya Israël ici les paroles s'envolent les vidéos restent so tant to loba yeba makambo loba lobi ba ko bimiselo vidéo no sango aloba nini bino bozo sutukela $100,000 a lelo $100,000 ya kotia na mbongo poche likolo ozo raisonner makambo loba na boso na politique ata na lié 50% ezanga ngam na komisa ki wana siko 100,000 a fallait komi ebele ndenge nini et pourtant ya Bakole ezaki muke donc ya fallait za yatanga Mobutu ya Bakole za yatanga Kabila osomona bata ba double discours donc cela veut dire na Tunisco sango boy oyebi camarade no mo botanga na ye fallait yemba ye pour fallait yemba Adolphe Mute Bachila mwinda akopesa pe Fally plus de $100,000 fallait yemba ba Patrick Bakalos fallait yemba baninga sango te et puis Fally soka yemile ti Dieu merci moi Marlène Tessa mboka nazali mwana ya mutikile donc Fally na mutikile ezaki pembeni leti Alain Nzambe vient dans le quartier pas na biso boy c'était des anciens combattants quartier elle pas ba weya joueur à sala succès na mbinza père aleki nanga modogo na sima na biso post sima na biso ne ma campagne fonctionnaire c'était des anciens combattants ma campagne liboso na biso boy sam chintu mama banga nonga ka so wana mama biso leki na ya quartier azo akol se zolozina ngambu boy
Kiba papa ya Alain Zambé donc na koli na musique père Aleki nanga a gagné concours ya papa Wemba ya voix ya papa Wemba oh Marius Burunga salisaka asomba parcelle atika wana personne madaya donc yo expliquer nga na koli na musique et puis nga nazala fanatique a Wengete nga nazala fanatique a Wengete nga nazala fanatique a Wengete nga na bandi kolanda fali na avenue Zamba pa ya mama mi quartier la terre o mambelisa rumba nini Wengeza kana ensemble betaka et influencer nga wana les opinions nanga nga zaka nanga tchacho mais à correspondance tant fallait ayer vers nga kata na musisa académie Melongwe fallait ayer ko libérer vie na boumbu tala ena mission monter na Congo à côté orchestre à délivrer orchestre no fali ba bouete parce que ba Gibson bayaka ba te belé bazalaki est-ce que fali comme fois délivrer fali faire aya maison mère ba outi na ye équipe ya Kofi Moma ba Longwe ba botoli Kofi ba passeport na poto biso to yebi ma musique parce que fallait ayer erni fallait ayer air ba ebisi nani ndeko na biso auto déclarer gaza Rwanda comme nani Eric Tout babine est-ce que luka musicien moko boyete Eric Tout on doit fréquenter Bandal donc fallait za mission te kaya ko sa te c'est pas confiter ba kenda ko zo ba biso la biso petit moko baza pembe ayebo bina ayebo yemba bazwa fali ba ya na ye quartier la te ta la vidéo ndeve mo pa walo baké fallait ya na 565 vraiment quartier 565 linge buka na vraiment et puis tanga bina ke zaki danger yango moni ko faire le transfert le plus cher du Congo Anelka Azogi Ferrego la bengi Ferrego la Ligue des Champions amoni yango et ça tournoi la plus prestigieuse les transferts les plus chers faire na quartier la tête quand za mokonza falite mais akuta fali mokonzi et puis yebisa ngai na yebisa ko loko moko J7 il faut pas devoir fali mbongo chaque mois ta fala lengo quartier la tête faire atali na oyemba na nani mutabeta guitare to oyemba fali ta na ba imagine so faire oyemba ba yemba na fali fala beta guitare ta fala longo faire ça ni et ah etikali yolela non mais Ferrego la longwa avant fali pour pas quand même les arabongo te fali na zolongo de droit chemin street réseau salama et puis fali ça le seul artiste na Congo depuis Congo ezala Congo ba tie vote na orchestre ba voter sur ça l'album makambo na yako betele mno siko ba pembe yango so mo pa on a boule ne ba ya samba robo e banani ba misaka kala kala ba Suzuki o comme lo balelo ba roboya ba to ba roboya so amona ba voter fali ça un album et puis employé moi mon compliqué vient mise en disponibilité vient vraiment na bi mono na français au théâtre tant que tu fallait il est très na bi que ba to ba entourage nem to ba PC moi munene vraiment mise en disponibilité on se comprend donc fali azaki déjà étoile tout solo la makambo bolo ba voix papa Rochero na loi momakeli na leka na voix tout solo là mais adversaire valable ya papa Rochero zakana loi momakeli pour venir ba beta lisanga bonganga nazo ki molangi bina filé na ibratona leki na oyemba tout solo là nana leki na oyemba pesanga réponse nana leki na oyemba mais si on a sali 3 albums 2 albums en succès et ça loi nature musique et ça voité bon tu encore ça fait voilà musique et ça voité musique et ça cha manager cha maele se documenter tanga ba livre bangité Turbo Kingité banduma mon bononté zala artiste côté esprit au monde comme le quoi fali notice a fali yango voilà notice ya fali pour yango mais bobi fali pour pas azam tu y a excuse ayaka ateli biso date mais après a betité ayeko senga excuse to mona ki Tracy eleza kolobango na télévision est-ce que c'est vrai fali pour pas ayaka ko sala ndenge ya lobaka kosa leka et d'ailleurs nanu ceux qui ngazaka faire Tracy eleza ngaza na poste azana ngote ay ngaza porter parole au point oh mais oui muta commandé ba français ma ben na page artiste obi page ya faire obi combien des abonnés ba na kati oui normalement même fali payer à gérer page net c'est toute une entreprise papa moi makambo belé ça va venir na biso kala ba erreur faut lelo ba génération o ba ye et puis nga nazongi si wera jibe kofi ba venyoso yesu masi alobaka na ba ye kolina ye boko sala ya minene koleka ngai do fala zo sala ya minene koleka bino po yesu masi ya pa loba ye bongo c'est biblique on se comprend donc lelo Tracy a commandé ba français ma ben na page artiste page artiste ça là 3 jours et puis bien le côté ça manque à gagner on se comprend est-ce que Tracy eleza atanga classe offert à PCA salle est-ce que bien na page ya faire ba ivoirien ba ça ba gabonais ba ça
banani baza il faut d'abord commander en français ya bien gabonais haïtienne parce que ba haïtien bazaka trop français siko yebisa ngai page ya to mona ya pakana émission loba ke ba finga faire ebo comme français te likolo na autre ici a dévoiler ngo comment ça comme eloko mo botanya ngona nto publier ngo mbala mo et puis Tracy soko ya loba ke fallait azobeta musique makuna c'est archi faux. Moi je mets tout le monde en défi ce qu'il fallait beta la musique makuna na uti ko zonga suna nini faire achaki tourner américain obi tourner américain zani Guantanamo est en Amérique Mexique est en Amérique Colombie est en Amérique Brésil est en Amérique Canada est en Amérique. Est-ce que faire abeti ba concert wana soki na yebi soki lelo tia Makauzi micro tourner combien de salles bobeti en Amérique il est incapable d'expliquer ça mais bango bayaka nango kaka mwana na makelele leti Makauzi depuis Congo za Congo na tozwa guitariste ya fouteur le roi Makauzi te ngam na yebi sawo ngam na so yebi sawo autobeta dynastie awa ouais téléphone est-ce que bien en Afrique toza en Afrique toi on a 3 légendes na Congo 3 légendes na Congo parce qu'on a comme légende moi quoi ça ne chanteur te toi on a légende à Liboso papa Rocheron Taboulé légende ami Balé maman Betty Masikini légende ami Satou papa Nabiso guitariste accompagnateur o ayemba ke moko na kokufa kake ko beta Ves Lutumba parce que papa Lutumba ça chanteur te ba tie légende nengeni so Makauzi il doit comprendre la musique et ça ben style tité o finga fali Makauzi a traité fali un imbécile autant la vidéo noté na journaliste bango mande fa pembe wana azoba mwana na makelele imbécile wana yebisanga batloka ba flamme kapa ya batika ba devoir na mboko oyo batloka ba ya Félix Taison na beti formule 7 mais yeba auto beta dynastie yebisanga rythme nini yemba na rythme mo let exemple tandanda oh Makauzi abeta na jazz yemba na rythme ngo rythme ya lekeleke biso tutu yebi ba tutu ba otala ba yebi il faut to yeba na tandanda on mona ba chef d'œuvre si Makauzi rythme na Congo eza nini eza qui porte parole te eza abetela nde faire guitare Makauzi na studio ba betela après ba PC téléphone ayo ka son abetela ba concert mais ngana oyebisa oti est-ce que nem ta betela na studio 41 chansons à faire à yembi wana Makauzi abeta guitare na betela na studio et d'ailleurs directeur artistique oyebi c'est mon frère Pikas Mbayabou j'ai sali directeur artistique muto sa musala makasi pas faire wana mais bozo bimisa Makauzi ndaza danger beta guitare wapi Trésor Congolais kutu balongola de kala bayeko yebisa biso ta Trésor Congolais siliki bango ta balongola ba publiera te bango ta balongola ba publiera te obi ke Trésor Congolais bayeke balongola ekala biso to bomaka nzoto asa deya et asa soki DMC muto azaki porte-parole pas fali si bitima eka pas faire obi faire abi yamba akomi olobo tie pe porte-parole botie DMC obi poste DMC edi badiata yo mona de edi badiata fingi mutu na TV donc bande ko nga ba musicien na baki to komi na 2024 soko lingi fala ka tso pongite tala mala ba kopia ka ya malamu auto lo bango émission Marius abi na yebisa ka bana mai to ko beta ba featuring ba boyaka na pesa zongi sur un exemple oyo papa Rocheron na Loambo Makiadi zwa micro cha Kofi cha Jibe cha Wera cha batu nyoso lo bana bango idole na bino eza nani ba yebiso papa Rocheron obi papa Rocheron poani pour à traverser la frontière abetaka ba nzembu lokola nzembu o mirage a interprété en français wana taleti nzembu wana fétiche do papa do azaki idole tina ba papa Wemba so otulika misakala olanda nani taka kestera loba azwa cours par correspondance par papa Rocheron abi na musique muto tikala corriger azate muto corriger ka papa Rocheron donc cela veut dire fali pe lelo aza modèle ya ba musicien c'est rigolo pas bête déjà featuring kala c'est on a fali pour pendant avec featuring na Luluko pas featuring international nani akoboya faire pour ma faire aza bon chanteur mais azara sir na yetro musique a bête la ba fanatique a bête pour na yete beta musique o lelo batu bana facilité ko yembango mexicain na sala vidéo ayemba lingala fala yemba na lingala haïtien na sala vidéo ayemba lingala ko faire ayemba bo s'adapter na musique a lelo on appelle ça à court, tu peux ça être exemple. Au Nigeria, tu as vu ça en 1986. Tu as vu musique à Nigérien. Bazalakate. Tu as vu Yvonne Tchaka. Afrique du Sud, il y a premier la musique à Congo. Mais les lots Nigériens quand la nine, azur folklorique na bango, na typique na bango, asangisi ango. Il y a un moment les lots ba Peace Square ba bima. So on musique tima ya beta.
na yemi ya la daso beta eza ndenge moko te donc faire il doit s'adapter na musique à lelo atika ko yela biso Jésus le padre yenda panzaka voix te yemba rumba oyo ta lelo mwana muke bando amele bébé la muka leba ko yemba mede ba ko yemba là ba mikele mais voilà continuer université à musique bana mede lelo ba ko kondele lango bana ya Saint-Georges bala sebino mitakala aneo bana ba yemi nzemba falo moni vidéo te bana ba su diplôme ba yemba bonzo mwana osima mutemo ne ba décevailler mineur mais asimbi da yoki da mobile mode a décevoir rien à venir ongana bonanga makambo Patrick moi mukazo bino ndiye ba décevoir rien ayebi makambo bolingo te donc c'est ça fallait asali nyoso na mizinga kuna omona atika na musique ya Congo fallait eli biso tina ba argot kitoko to komona ba tokos ba peso mongo e pakolos makolo milai de longues jambes na lobela mutu vérité mo na tout ele moi bordir alors bango depuis quartier là bordir massa na biso ndeko na biso cousin na biso frère na biso to yebi bo garde la presse ba yemu te na terme wana la vidéo ya guerre contre quartier là te BCBG fallait azaka alataka single na ba musicien quartier là te ba temi abi botika nga na ko finga pena te mena ko tout aka moi bordir ezaka neni bogar série wana néo village grando village expédia qui ça comme marchandise azaka na kishasa te sko azaka bordir wapi on a zotanga so na jimbelenge kuna pa na biso ya bula on baluba ka nemtu balinga faire baluba penga pe na mema baluba pas fali moi je suis muluba 100% de père et de mère mais na koma ekonda pour na fali vous comprenez batika ba débat na bango ba ka na salite ba te artiste faire lelo za na poa ko beta na salle ya 9000 places te on est ça pour na babana lokwa ba rebo dans la vérité pena boy et ça ba lokwa ba rebo obi ke chebiso to ko sangsa gel show petit fali DJ Abdul DJ Virus, to silisi pongi, to tara eloko to sangisi yorobo, to cheba ngba beta Adidas Arena. Et puis Adidas Arena obi ke mutuma la sango fali chaka. Oh, e winge kwa tulozer, asa la bémission na pota tout na ba question go. Alaxa biwa warebo la sa fali Adidas, fala tiango. Si niveau yanga na auto beta 40 000 places na ba 15 000. Oh. Va là-bas. En parlant toujours des niveaux, déjà, et en parlant des niveaux Fali pour Autobeta salle, il y a Mounene, il y a 40 000 places. Mais tout le monde est à Zongi, na salle, il y a 11 000 places. Est-ce qu'il y a un niveau où il y a un niveau parce que tu as 40 000 places, et ça qui pour au moins Fali, ça la musique pour attirer devoir. Parce que ma vie n'est pas papa Wemba, personnel. Tala, on a somme papa Wemba, bah tout est une question pour un champion. Quel est le musicien qui a fait propulser la rumba congolaise à travers le monde? On est là fini, papa Wemba 8 points. C'est au niveau. Donc papa Wemba c'est que tu as musique na biso. Si tu raisonnes pas, en France 24 fallait pour pas hériter de la rumba de papa Wemba. Donc place papa Wemba ce qui fallait même musique à Kenango. Si place à Rosuki Sango. Où est rançon total de interview sur le musique na ghetto. Vrai ou faux? À l'époque c'est vrai que tu as magie système mais l'autre côté où est libanga mais où est alors que aller quand émission souka faut la musique nationale ghetto musique na biso ghetto photo misa fallait en 2006 style le non baso musique na ghetto tout ça que ba moto sawa le dumi fallait en ba suite live fallait bitoke en français boke mbela batu beko ça n'a pas de sens bon s'adapter na musique à lelo moi tant lo ba poto ko s'adapter na musique à lelo beti ba roya mukunga beta banzembo wana nyoso. Non, papa. Ouais, mukunga na kuna lela ngweza friends mbwa. Omoni eloko eza parti c'est na biso 1. Tant lo bango batu ba mona imité ya mabe. Fali lelo abaxi deuxième manager. Côté anglophone. Obi que musique africaine souffrir na partie anglophone. Lelo tala bana 5 libanga na bango. Bana Burna Boy, Wizkid, Yemi Alade, Rema. Moi, on a 23 ans. Ndoki. Depuis que Sambria, quand on a un journaliste. Héritier, quand on a Sambria, quand on a la TV. Rema, on a 23 ans. Moi, on a un diable. Si on a 5 anglophones, si on contre Fali, vous voyez, innocent. Il y a des innocents na Bitumba. Bakena ku Côte d'Ivoire, madame, maman présidente a bien ça. On a place innocent, on a place. Rick Ross à reconnaître qu'un seul artiste est monsieur congolais. Bill qui tourne aux États-Unis à Minito. Ah non. Alors Bill qui tourne aux États-Unis à Minito. Est-ce que Thibaut Rick Ross a un lelo chanson le plus populaire dans les États-Unis, c'est Rick Ross. Alors Bill qui tourne aux États-Unis. Fallait un mana mutu quoi RK il y a les Rick Ross. Fallait un mana Nino actuellement soit Rick Ross na Nino.
muta sali sold out ya double Stade de France papa bino mo bang sabino point et puis ba yema likolo ba on a fali preuve ane Nino na fali ba likolo be ba likolo Nino a Stade de France fala che Stade de France Nino a beti Paris la défense fala che double Stade de Martyrs likolo na beti sous Stade de Martyrs voilà. C'était là comme ça l'entretien avec Jerry Kobetox Koko Yaba Warrior. C'est-à-dire qu'il y a toujours pour la vérité et surtout qu'on défendre artiste Fally Ipupa. Et puis Michael Jackson non mon gars qui a fallu na choko. Maramto etika la qui fallite. Michael Jackson. Oh, il y a bête banze batu ba olela ba ko ba ka. Fallait pas bête banze batu ba olela ba ko ba ka. Voilà, merci beaucoup Jerry Kobetox. Wembley. Michael Jackson a bête kuna te. A bête kuna. Est-ce que nana bête kuna Gims? A bête au Wembley. A Kobeta. Fallait découvrir en route. Merci beaucoup. C'était là comme ça l'entretien avec Jerry Kobetox Koko Yaba Warrior. Comprenez avec lui. Isala Rapenza, ton dernier mot par rapport à l'émission d'aujourd'hui, par rapport à Yabandego tout, OEP, vous en a posé à contact, je ne sais pas si vous avez non, on a besoin de Bandego na biso, naza menacé. Depuis lobby, ba balanga ba ko betanga, ba ko bomanga, parce que on a compte makamba JB. Naza problème na JB pionnate. Fali lelo lo bango na tala ba vina biso wenge. Tu as un problème, tu as mal intentionné tout autour de l'artiste. Tu as un finger Fally, tu as un finger binote, binote, tu as tiré de bavier. Alors, maman JB, et ça m'a rendu bino bolo banate. Au moment où m'a dit, moi na tuka bota na 21 ans. Est-ce qu'on appelle ça coup? Magana qui m'a coup il y a droit. Moi na tuka bota na 21 ans, c'est bon. Moi na tuka bota na 19 ans, c'est bon. Mais l'État t'a la gagné. Pour l'État soit kanginga na yo, faut azwa pas na azwa pe pa na. Vous comprenez? Parce que Jiba Olingate mwana tuka qui est en prison, vrai ou faux? Parce que sa maman ya mwana. Parce que l'État qui est en procédure ni, à matin na podium na on a agi ni. Exploitation à l'homme par l'homme, tipo mineur. Et puis na Congo, qui est autant loi na biso mwana moi ça na 60%. Quel que soit bino bolinga bo bang sa Jiba sa camarade Fati non. Bo pas ko la président Bouzo Bate. Bino ko bino makamno surtout ta ka orchestre ba biso to orchestre présidentiel. Ta la niveau. Depuis nous avons beaucoup de makambu, beaucoup de bitumba, tena Fally, beaucoup de président à côté makambu. Président ça président congolais nyoso. Donc moi en tout cas, botika ko tia vena biso JB pe na moli mwana. Vena biso solo là ça la souple. Ngai erreur na omona, papa cheka somba lupangu. Fallait pas ça mikanda ba benga bato loi, ba ya na tala na pesier. Bino mosala ka verbalement bongo. Les paroles s'envolent, les écrits restent. Erreur ba sali ça ba bande la deuxième procédure. Botika ko kanela nga boko bomanga pamba. Nga nazala ngata la likini na famille na ngate mieux vaut na kufa na malaka lobake na malaria na kolobaka vérité mwana ana atoboyi taza mabeba pesa ka lupango baluki mais l'état kotala mwana na bibanda ko chemisa pina age nini moi siko l'état na biso place ya atali pe artiste ana mbongo na fibe mbongo wana biso to ko tia vena biso jiba danger il faut ba benga tous les deux familles ba sa nini ba solola boa mayele te bino bata BCBG bo kanela nga toko beta yo toko boma yo yozo kanela nga na mona na mabela terre jaune wana na problème ya Kinshasa mozo kanela nga obetela nga wapi boni buso baboyoko en tout cas le dernier mot nga za Fally HD Arena ya Lyon na ya Bordeaux je crois bien ça ba 9000 places parce que mon kolo Fally beta place à 9000 places na kangisi enemi Fally beta Arena ya Bethlehem est-ce que Jésus beta manga Fally beta Arena ya Kuala Lumpur na kikutu ba sala Arena mona kaluka Fally beta Fally aussi ça ba Arena nyoso yo Virginie Manganga sala promotion ya Ferry nga na mona ko ndi oza no warrior révolté ololo bela makamba faire rebelle émission wa ko lobela makamba Fally tela Virginie azo senga biso vidéo ya Arena ya Fally et bon ba concert faire auto beta na États-Unis wa vidéo na concert faire auto exception so na Laguna awa wa vidéo na botika lo ba biloko na bosa la promotion artiste pe azo me mabino poto soi disant bosa ele musala donc ngai po nga Stade de France 2025 totika ina 10 mois pour kota 2025 les Warriors bosa la focus promotion Stade de France et puis je vous donne rendez-vous nga naza croyant dans un abino longo na Stade de France na bi force ba Warrior en tout cas Stade de France na osanga te combat lina forema na zalate Coupe d'Afrique mo seka na zalate Stade de France a Fally na raté maman mamicho na Monaco na ebike akobeta nzete na mai en tout cas bureau na biso mobimba soule kauka pazuzu honorable ya pembe ya misapia pembe excellence merci beaucoup pour na nyoso fiston coloqué Zapatero honorable mon entourage a Fally
bamimeli bangi te ozoka na otanga ba grand monsieur aza kwa Weranson azaki na ba maître Boris Mbuku premier président de l'Assemblée nationale azaki na ba vieux pato panda ba Jano Pétrole ba fait na biso do on senti batamayele yango na pe fali alors à chaque fois ceux qui mutasali ya malamu to copier donc fali pour entourage neza bien merci beaucoup na ba mama nyoso ba warriors o bozo benganga ko banga te muto ko salelo muto asala ngelo kwa sate muto ko sala ngelo kwa sate to lobela ba artiste to défendre bango na ina ka faire état artiste na biso az artiste congolais ceux qui faire azaki na place au fali aux lelo atana ko sala nga golwa te mais na ko laksa ba tuke faire lelo ni mutaza premier na Afrique neto bando laksa wera époque wera Wera, on compare nanan. Mais les lots fallait ça, il faut tombola quel que soit Gaulois spiritas. Mais yo yeka ko finga. Donc, ça passe ming. Merci beaucoup en tout cas. Na batutu TK Sperfi Maeso, yepe na yeba za warrior baza Gaulo. Merci beaucoup na équipe technique Momba Pina yo Isaac. En tout cas, koko ba warrior aza pona bino, na pesa numéro na ngate po bato ba profitera ba finga. Soko finga na français na fingo na lingala. Ya on évitera. Kendeka na page na koko ba warrior. Page dans l'équipage à Soleil, et l'équipage à Miel, et l'équipage à Déplique, qui est le nombre de vites. Et l'équipage à Suzuki, est-ce qu'on peut s'arrêter 2 minutes dans le Suzuki? Tout le prochainement. Voilà. Merci beaucoup, c'était là. Tu as ta micro, ah, tu as aimé l'autre partie de Suzuki. Tu as un vocal, mawa. Ça la succès. Ayo, oui, ayo, tu as un ça va grand chanteur. Ça jalousie. Ngana ba pona falite même bato ba oli na ferry. Ba ninga na ba musicien au mona ke bazo yineka pona succès na ye. Jalousie ba ba kanisa ba kozala wana. Bato ko ba Soleil. Bato ko Suzuki penza. Suzuki wa ko tala sabiso ko comment lota comment mona papa Dudunga fo. Place au mona pena mutune baby. Yo mona mo wei. Suzuki. Azo ko se comparer au ya mona ba immeuble yo bel na dena kwesa fala monate mais fala beta na polo Suzuki tala muto yo ko faire simbisa et touche abenga un anniversaire aye na fikine bazu ba pesi fali trophée ya meilleur chanteur ya quartier latin yango place Suzuki banda Suzuki yo nengo zala so hôtel forme na yo pour no tout les scoreboardi obiga Suzuki so hôtel forme non ni centre balati veste. Merci Tosuki. Merci Tosuki. Il est là comme côté la Kofi. Suzuki comme côté la Kofi lelo. Suzuki mtoroba ke a effacer Kofi na vie na. Ve, na mona ko lingo kufa. Voilà, c'était là comme ça. Le dernier message, il y a Jerry Kobetox. En tout cas, merci pour ta disponibilité. Et puis merci na bande goto Barota Labiso na Congo Winner Télévision. En tout cas, un grand merci comme ça à Adil Lumumba qui était derrière la caméra. Un grand merci na assistance il y a bande goto Labiso tout bazaki ya master Labiso TK et puis il y a tout en tout cas un grand merci aussi. Le bosso loboka mutu moko. Banda lelo boye bakebokecha za Gaulois. Bon moni ninga laxi ki Gaulois. Na yebisa bino na émission bokecha za Gaulois. Abundela ka benité bomona lati polo Adidas bomona azo soutenir frère donc boketu tu bomona ki abeta ba musicien ezaka kanda ya fali omoni ka bundela nemboka te maloba na nganga. Voilà, je disais comme ça un grand merci à Kade Tsundi du 21e siècle, un grand merci aussi à Guillaume Ntingani, les concurrents Liboso Ngomba na Simangomba, pourquoi pas dire aussi un grand merci à Tishik Makengo Tour du Monde, un grand merci à toi, un grand merci aussi à madame Sarah Kabunji, la Cléopâtre, voilà donc. Et aussi un grand merci au patron de l'espace Maeva, Palace, les maîtres Christian Makengo, c'est-à-dire After Hour. Torozala, la s'intéresse spécial à Bisso, vraiment grand bien. Retrouvez-moi prochainement dans une nouvelle émission et dans un nouveau numéro. Surtout, abonnez-vous plutôt sur Congo Winner Télévision et Rosala Bisso, vrai bien. Ciao. Que j'ai toléré, cela n'a pas suffi. Papa, Simba Siko. Yamana mutume kwana. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV.